Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Confier ma union ce qui peut se passer là. De proclamer victoire na yo parce que tu es longo na yo bikamo izali. Na pamboli kota, na pamboli bande konyo so bakoya ko zabiloko na bango. Na bato nyonso baningi ko travailler kat na wesika. Ensemble avec mes bien-aimés, o bazali na wesika to le bibongo. Amen. Zama. Bana notre père ba fidèle ya FB International ba fan Arabi Mavinga mbote na biso bonne année meilleur vœu na bino nyonso oyo bolinga biso bino nyonso oyo bozala ba client ya papa Fiston Bastien de topé ya agence FB International tozali susu ana maringa septande na Kasavubu wape sika nebisaka bino ke na décembre avant Noël tokofongola conteneur moko pona biloko ya ba fête tala conteneur yango yeye tozofongola yango wana toti na prière bomoni pasteur Eric to bondeli na pasteur Eric sikoyo tofongoli conteneur biloko ozotinda eza dem tazu biloko ya ba fête amfute lisusu mwanda moi amfukuma ekoti ndenge nini ya tindenga biloko abondenge momu na kolo le pasteur Jean-Paul Maïta alobaki yango bomoni to banda na prière totiki bakoli nyonso na maboko ya Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi bongo tofungoli tokitisi biloko nyonso sécurité assurée FB International agence à solo merci na fidélité na bino tala conteneur yango yo ba carton ezali boso ngai kombo nani ezali boso na moni mwenge na kanisa kombo nange ezali boso na mizwila déjà biloko déjà yango ezokita donc ezokita na tranquillité ezokita kitoko FB International agence ya solo merci na bana notre père ba oya ngai famille ba bi famille libota ba kuki ba nyonso baza famille na ngai merci na bino merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Maïta l'homme de la foi oyo na minute nazo baza na France dimanche oyo akozala na salle oyo babengi Palais 91 wape sika ako célébrer elongo na biso Jésus-Christ Nazareth thème ezali né mort et ressuscité tozalana ekozala malamu mingi bota ndenge conteneur ezofunga matokenda tina suka véhicule eza na kati tokitsa mutuka makambo nyonso ezala kitoko vous allez aimer FB International suka FB International agence ya Syria moyo FB International agence ya Syria moyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Kongo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express so kina lobyo na lobaka ke bana bagence oyo ya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya Syria moyo FB International agence ya Syria moyo nyenye balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda ya kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence ya Syria moyo FB International agence ya Syria moyo je sais que mon Seigneur n'a zali na obangelo côté alléluia oh
Seigneur, au Seigneur. Il est là. Mosungi nanga zalie Nana kobangelo kote Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. Oh maloba ya suka ekowutana Yesu isungi nanga ya suka ekowutana ye atandele akusala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya Nazareth. Oh soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, na commencé déjà humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atapasi na salela yo kolo nanga kino na kolata motole yanga yake tombe kotana te shilo nanga kino kopesa nga komasika ngapelo kola Jacob uteko inate kolo nanga kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pamolinga ite nakotika misamo yeyo lisusu lokola Josué. Oh misamo yeyo moya koleka te soki na lolongisi ngai mwana loboko yo papa simona loboko yo okizamvule yo Jésus de Nazareth okizamvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia Alléluia oh sabaote Yesu nde ibanga nanga na batama pona monake mwanzambe papa soki na zwingolu permetanga na monata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono oh Sabaote yo Sabaote Sabaote yo oh Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo
mbote yo. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. FB International. FB International. Balobi agence Nabino, ya sûr. Babi kotinda mbongo, kotinda koli, kotinda makambunyon surtout. Bon zappé lisusu te. Na FB International. Toujours kitoko, fiston Basele. Agence ya sûr. FB International, c'est Fiston Bassende. Agence ya sûr. Tant qu'on a sûr, c'est sûr. FB International, Fiston Bassende. Donc, agence Nabiso, agence Nabino, agence Nabango. Atabalinga roboya mais awa FB International, et ça y a sûr. Qui est Et bien voilà, nous sommes tous à Maringa Septembre, FB International, agence à solo, agence moins sérieuse, Bakoli ou donc Noël les a dans 2-3 jours. Mais conteneurs où avant Noël comme c'est-à-dire na Kinshasa, batu baola tabilamba uti na mopoto, bakomela pe bakoli ya bilogo uti mikili à travers FB International, agence ya solo pasteur Eric Azawa, yemtaki na conteneur o yemtaki bona kolandela makambo ngo awa. Agence mo kitoko na elfio sérieux leki makambo nyonso carré tala neti bakoli o bandeko daya bazibilo na bango batu daya bazibilo na bango ezokita déjà makambo to basinga ka mo peza na kati tokokita ngo awa kala te tokoma côté ya ka ya na tangi futa. Voilà, FB International ndenge prometaki batu bien que nzele katanaki mais asali effort na moni papa Fiston Basenda bengi Fachi Beton. Alors président ndenge ni nga conteneur faut kota la kai bato Noël faut bala tableau abo ya poto habiter zano calme nazo bongsa bongsi nzela poka ka conteneur leka tala makamba kitoko ngo yana tato ke côté nini toujours pasteur Eric pasteur Eric Azawa ni bitena za mpandi l'homme de Dieu bonjour bonne santé. Voyage l'équipe bien. L'équipe bien. Ok. Et namono komi conteneur tambo yoka nzele katani mituke le gade sala ibnonde. Et tumisa biso. Mais lokola mokonza mboka azo sala misala ndenge sengeli tomoni yango. Ok. Conteneur ko ba déranger te ba client. Bah en tout cas ba banda ko benga. Mais nzamba sungi de manière que bazwaki kimia tomoni lelo biloko ekomi. Au conteneur fait comme avant Noël, l'autre ça le 22 hein? Oui. Le 22 Noël est dans 3 jours et comme il peut vendre pour promettre aux clients. Oui, ndenge to promettre ki bango ekomi. Ndenge to lobaki avant Noël biloko ekoma, to moni pe biloko ekomi. OK. Oyo tikalinde avant bonne année. Et au comme semaine prochaine au fond la sous conteneur FB International Souka penza. Aussi ba client nini. Et to yebisi bango boye. Basala toujours na confiance ya agence Oyo et ba continuer toujours koya kopesa biloko na bango to yebi que dans les jours à venir ba surprise ndenge na ndenge ezali mais ba kozala de cité ba moko ba moni to prometaki avant le 25 ekomi avant le 31 pe ekokoma. Pourquoi? Parce que makambo o nzamba kota récite ezara toujours. Ok, mais qu'on a pu ramasser les autres continuer. Nous avons besoin de carton 5 à benga, numéro affiché, à carton et puis ramassage et ça la madone qui carré. Oui, va continuer toujours au pesa, babilo qu'on a bango, pambate kalate conteneur monsieur zo kangama pour équiter le sous-bois. Lobby des gens de Tobo et lobby bazo clôturer ramassage pour bakanga conteneur en France bien que yo za l'homme de Dieu. Oui, bien que ngana zalia wa bandeko bazali kuna. Lokola yé moko papa Fiston Zakuna na bandeko Julien et les autres na bandeko Bayo to yebi que
récite ezali sans oublier lokola papa de la foyer moko paza na France toyebi ke makambo nyonso tout nzamba za kosunga merci beaucoup je pense que lobby bazo clôturer conteneur donc aux en carton benga soki omoni yo moko pe yakata kotika tozo côté msutika na we ça bien et kokoma on est comme na janvier fin janvier janvier fait comme oui OK merci beaucoup papa était peut-être dans zone yelo nzamba pambo voilà toza awa tozo ko ba reportage na so biloko ko kitaka kaka ko kitaka FB International transfert d'argent salamaka transfert ya aérien c'est-à-dire express ndenge toabwe lobby na Kisasa ba courrier express ekoma ozan biloko ngo tinda benga au téléphone au chemise moi kitoko moi chaussure moi bien ngo tinda ya Kisasa benga lobby na soir biloko ekoma Kinshasa mutu pa kola ta samedi mutu pa la tina yango dimanche et ça kitoko na moi bandeko koto ba juda ba bilo na bango et c'est moi bien maman bonjour comment nani Mireille. Ya Mireille, et ça l'on est na FB International. Et ça l'on bien ma caisse. Ozu biloko. Na zui malgré tout non na sisi ko joie te mais. Ozo zo kaka. Na zo zo kaka. Eze belé na na sisi. Baba biloko e comme avant Noël. Yango e komi. Na CP ma caisse malgré tout ba temps retard. Nzela te. Nzela de baki. Oyo si bande comme so nini o ba mkili ya poto. Nzape na ebisi wana sepeli na yambi biloko nzela ka ebebisi makambo bapia confiance na FB International baza na confiance. OK merci beaucoup tout le monde peut m'a Pamela Mpandi mbote maman boni bien où tu as biboy na fanda na France mais na uti Gombe na France côté ni naza na Seine-Maritime. Pour moi, on a des adresses, on a des tour en France, on a il faut sur scène côté église pasteur de la foi. Nazo kanga déjà musu sunini il va combattre avec Kimi. Le bas on a monné aux abakolino la première fois. Non, c'est la première fois té. Oui, ça fait déjà 1 an que je travaille dans l'agence. Oui. Confiance ezali na bungise le côté. En tout cas, nous sommes toujours satisfaits. C'est vrai que cette fois-ci et ça les retards pour Nakoya, peut-être Nzela et puis le carburant et tout ça. Mais comme on toujours bien. Oui, si bande comme ça ni au bana France, on va continuer avec le na Kinshasa. Baya na agence, baya kotinda. Merci moi Pamela. Outi na France, pas fiston moi Pamela. Tu France ça comme la ba colline. Tala blog ebele ataki ayeko zwa on eso Kisasa fete koza kitoko bandeko bako mimakaka biloko ezokita na ebisi bino fete kozala kitoko yango nazalaki na souci ata France e gagné coupe du monde mais loko ape Argentine a gagné esali kaka bien pour na France bakoli eyaka mbongo pe mikolo ne mbongo ye mingi te nzamba sunga mbongo ye esa bien papa fiston basende. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Bizoko Tozana. Maringa Septande. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International.
agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. So kina lobyo na loba kakeba na bagage oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko e noko e kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence assure yango yo. FB International agence assure yango yo. Permetanga namonata mokongo na yo wana yo koleka omangana loboko na yo mobale ona mona kemono sabaote yo sabaote yo amayude yo amayude yo pananjile yo esungandile yo chabiazulwe yo chabiazulwe yo umuni mwema Voilà, tozokuba kaka msale osama namoni bus moko emonani wana c'est-à-dire kala te tokita bus na esi bino FB International aye kosalaka boye te FB International mosala kitoko mingi bus emonani déjà grande partie ya biloko ekiti so bus ekiti ekoumela te conteneur esila na okala te ndenge na oloba boye na France kuna bafiso basende azoprocéder na ramassage po lobi bakokanga conteneur et puis na rappeler que lobi eza na biloko eya par avion olingo tinda biloko benga déjà pa fisto basende express opesi pe lobi na tongo non avion longa lobi na tongo ça dit benga lelo pesa biloko ya déjà ekoya par avion et ça moi bien ba d'ailleurs bazo za biloko na bona moi mao wa théâtre pe ya za biloko na ye conquête azoya ba artiste pe azoya ebele ko za biloko na moi papa mso akitie pe ko za ba oya ye donc kitoko na esi bino FB International kitoko wapi musali ezo salama moi transfert d'argent aiza so cheka mbongo osinale na chembongo muta ozamba moko aza to lobby kuna te pam bala moko pam ndeka to ba tic tac pam bala mom ta jubilo na ye makambo ele kitoko kalate car ezo kita na mwe ba moteur moko wana wa moteur anini ya train moteur moko ezana net moteur ya train ya obo monteur à Massoua na kanisa monteur à train na monteur à Massoua ezo kita ni esi bino FB International deux fois te ba velo ekiti ba TV ezo kita ezo kenda kitoko na moni moi mai na koto salut mon frère
Salut, bonjour. Boni. Oui, ça va bien. Namoni au lycée soit lelo. Et aujourd'hui de blona. Toujours soir. On commet déjà na 12 cartons. 12 cartons na yo. Ouais, c'est calme quoi. OK. Bah c'est ma pète aux noir. Oui, biso agence de auto sur la réserve A. Yebsabsona nous fidélité au bois on a FB international. C'est dit à quoi? Bon, tolo bana sérieux non bango bazana yango. Et puis na respect à temps. Bien que cette fois-ci, ils ont un retard, compte tenu à Nzela et Katanaki. Oui. Mais à part ça, ils sont fidèles, prix abordable. Et puis, sécurité, là, on est bon à thé. Et puis, ils ont une entreprise, ils ont un magasin. En France, il y a une boutique, mais ils ont Ah, c'est bien. Oui, si bande comme ça, nini o batinda biloko et aussi ba nini o baza en France, baza en besoin pe batinda biloko na Kisasa. Na zo carton na suka. On a koko lo. Tika au déposer. Client awa me mara carton te. Ya me marate. On a koko lo ba na bango eza que kotinda biloko eza un problème te. Mais auprès de qui tu l'as? C'est ça. Pour arriver dans les conditions malames, il y a des choses qui sont fragiles, mais oh, na ba agence monsieur Boukanaka. Ah ouais, c'est normal mobimba. Conseiller bango, ba contacter bino et puis ba osala décider pour la meilleure qualité service accueil na bino. Même ce matin bango de bazo benga ba rappeler que ba collier. OK. Merci beaucoup. Tout ce que dans une semaine, conteneur monsieur Zokoma ou à janvier. Vous avez sous? Je pense que oui, chaque fois il y a Kabilo. OK. Ah, c'est bien. Ne pas me dire comment on a dit. Aïe, Otis. Nous disons, c'est Saint-Denis, tant que vous avez au bloc. Ah. C'est un macasse. Donc, depuis que tu fais sa confiance dans l'agence, non, tu auras des cités. Donc, tu recevras Bilo qu'on a vu sur un bon nez difforme. Attends, tu vas voir même Bilo comme soit fragile. Mais personnellement, moi, je suis au banga, mais tant que beaucoup à la réception, beaucoup de vérification normale. Donc, il faut faire sa confiance dans l'agence. FB international. FB international, donc, il y a un danger. Rien à dire. Rien à dire. Voilà, FB international de Makambo, FB international est souka, toza awa. Kalate ka réseau qui t'a bloqué tout bâtiment réseau qui t'a avec sécurité, assurance Makambo nyonso kitoko. Tala ninzo qui t'a wana ba carton, na mon carton pasteur Serge. Namoni bloc pasteur de la foi, namoni bloc pasteur Kosi Atindaki, bloc Angel Kinkel, Angel Boyika Tindaki, bloc Junior Boyika Tindaki, namoni bloc Levi Cyril Arsène Modabi Tindaki, namoni bloc Nyonso Bandeko Batindaki, vraiment FB international, topona yo, to sala choix ya bien. Ces élections, FB international postulé au gagné mbala moko po odosa msagi toko. Merci. Yana dank futa tokoba lisona biso FB international tout dit va.
Voilà, nous sommes toujours à FB International, agence à solo, nous sommes sérieux, où ils ont souka, bana poto bakitina mabele, ba artiste bakitina mabele, toi na maogi voulait, nanya robo ya maogi voulait, azana terrain, ye moko ye kozwa, ba carton aye ko palper. Na maboko ye moko mona FB International ndenge nini musale kobaka talibana ba popi ya mindele bana ba popi ya mindele na ebisi bino kitoko kilo ayeko za kolini na ye ayeko za ba kolini ya za 3 cartons ya maopusa na pardon ba bi kolini msezo kita déjà ya ngwana boni simana yo boni Kimisa. Bah, notre père Hollanda. Bah, notre père, bonne année, bonne année. Bonne année, ça bien. Bonne première année. fois, il y a FB International. Oui, première fois. Au moins, on est. On vite fait. On est côté de ma baouti, il faut à notre père. Il faut à notre père, par Fiston Bassende. En tout cas, merci beaucoup, merci. Bakoli nanga na 3 colis à 004 sans problème. Vous regardez ba pas Fiston. Ma ouais 004 boki telega kuna. Donc avec bien. En tout cas, merci beaucoup Nzamba Pambola yo. Et qui est sous le bosso, qui est le bosso, qui est tout comme matin à niveau là. Si bandeko nini o bana ba koli kuna batinda be ba famille na kisasa. Na si bandeko bana ba koli kuna. Bo hésitez même pas. Bo benga calmement pas Fiston bo otika ba koli na bino ba ozango penda sans problème. Parce que o yanga normalement baba qui nous après 1 mois. Mais si on a tali bina ndenzele buka na zongo 1 mois ta. Comme singa ko date ya suka que nous avons le 25 décembre. L'autre le 22. Ndenzele buka na ki 10 jours nzele salema donc et c'est combien on va vendre déjà. Comment déjà avant toi merci beaucoup pas Fiston. Nazi ba koli nanga sans problème. Et puis non somba si moi la popi ya client mo ayawa mbangu putain dans l'agence somi pe mbara moko nanga na agence na mama ila sana wana somba kama ina ngai wana somba na moi mwana suka nanu te mwana suka nanu te ya rabi masuka donc ne kozanga na moni pe comme toi na Noël cadeau à bébé lobby journée qui tire nga pe na sombele OK ngela kisake awa na agence na biso ya pas Fiston Bassende en tout cas sans problème bandeko bana bilo otila bandeko botia ba fana on na mona pesa tele bilo te benganga na pesa adresse kaka a olandelanga a otelanga awa sans problème 3 colis coquilles hein merci 3 colis nange coquille ai onyo kwa mina ote o mema boye 3 colis na kimia bayo kitlanga wana misate coquille misate avant aussi ça na bandeko ba mona ba statue ba tuninga film auto mona ngo wapi film moto saki wana OK film moto saki bandeko ba olanda ngo na Maboke TV donc ba o bazana Canal Plus ba ta na Maboke TV ba to easy pe na Canal TV mais ba to ba libanda mo misika bon en fait Canal Plus ba zo monde mobimba mais ce ba activer pe My Canal so activer application My Canal au côté wana Maboke TV bon mon abiso mobimba donc kala mingi te to wana décembre ya on ba zo saka o ya kala depuis que ba on peut ba geler pourtant to ba na sika ba lancer on ba la moko donc rendez-vous za moko na Maboke télévision chaque jour à partir à 19h45 et même ce type à 20h en dame. Kitoko ya Mao. Merci beaucoup. Meilleur vœu vraiment des bonnes choses. Voilà. À cause de la colline c'est de 3 et coquille. Ya za quand ça longo ba 16h 17h. Amitikele programme bala malanda kunzoka zo kende moko lamba. Ba dami na bon kitoko. Car moko eza déjà wana, je pense que dans quelques minutes Mercedes Moezane Ekita et ça bien FB International Souka. Na mon pays Patricia, il n'était na tanto l'observer Patricia Mbamoko. Tout l'observer bien Moko.
Toi qui pas Patricia, il y a Patricia, ma Patricia, pardon, une minute quoi. À France, à Tchaïba Colina, moi à notre père, Yoga, et ça là bien boué, et ça là Kitoko. Ya joachim wana kokanga te botini wana. Na luka botina beta bale. Nenge France a raté coupe na luka. Botina ne kokanga te. Oh wana. Na luka botina beta bale Léopard photo ke mondial. Na biso jogo osaka te Patricia. Zono micro na simbelo. Boni simbana. Boni santé. Santé kitoko mwana notre père biso yeyo. Ta agence na bino yango agence ba notre père. O agence na biso moko ya FB International ya Fisto Basende. Mwana notre père. Donc na maman Nathalie. Biso yeyo ba na notre père. Biso donc ba Sylvia Mambi. Ba ma Florentine. Ba maman Nadine Matimabila. Donc wana bana notre père olia na yo za calme kobanga nini kobangela nini bon toye kozoba colis uchai colis na France na chai colis na France c'était prévu comme avant Noël yango pe komi conteneur yango ekomi et puis na sepeli makasi esaki mwa manœuvre muke mpona nzela ebukanaki tozwa bakoli na biso sikoyo nga na 5 colis 5 nabundi makasi 5 yango wana toye kozwe pa mwana na leki na ngamo personnel mwana notre père Fisto Basende ya pati bon pasteur de la foi en France yo bokutana ide tokutana na papa na keno zo déjà onction nazwaki après yo kitiki sasa okozelele awa to zozongele te na ozela papa be na ngana yeko préparer terrain yango na yaki déjà nazoki déjà il fallait nazwa les mêmes jours tous un séminaire deuxième jour à séminaire au chemin au Palais Royal na yaki et puis nazu onction na papa tina bino nyoso bambote bana ya CFC Kin avec la nazo ya bientôt tala ma Patricia yo kaka mdoti kali ma Florentine mambi abaya kalate boza kondima à cause de la foi tout ozana bino misala nde boma biso soto sali to futa ba carton deni kitoko ya fiston je t'aime beaucoup oyebi bakati fiston Basende ya motema FB International amen ya yebi merci beaucoup voilà kalate to la nani véhicule en kati ekita bon toko batso na selongo na Nathan Kifuta FB International kuna mama bazozo biloko na baon sikoyo batia na ka biloko tiko kita bazo contrôler ka mke batia na ka resa moi bien batna bato basa musala kitoko na esibino FB International foza la kaka FB International danger Agence ya Syria Moyo FB International Agence ya Syria Moyo Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka Sango malamu na memeli bino bana Kongo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fula bakoli na bino Mena FBC papa papa mama Noko Kana zotimbisa yo Agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International Agence ya Syria Moyo FB International Agence ya Syria Moyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Shaba Asosa Ozamobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79
077 07. Eza bongo te. FB International, agence et assure Yangoyo. FB International, FB International, agence et assure Yangoyo. FB International, agence et assure Yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. So kina lobyo na lobaka keba na bagage oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko e noko e kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence et assure Yangoyo. FB International, agence et assure Yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bisou Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a des Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.